Dona baby eza mabete kolo baniar eza mabete. Yokuta benga ngo mabeza dona baby mokonza baniar. Ponga mona benga ngo bien. David de Wembe pesa ngai premièrement net na vina nga na défendaka veme loko etangi niarkos bana basi nga vraiment na défendaka bango pe na kotela ka bango. Okotela bango ndeni basaka nini po kotela bango. Bako David de Wembe babula basambela. Oh babula basambela te komani babula eza eloko mususu babula bavana na hotel loba bandumba basambelaka banduma oh nanda ko basambela basambelaka makasi basambela te poani oh lelo na bima continuer prière nzambe lelo nazobima na sala nini yo mo kusisa yango na yebisio wala okuta David David de Wembe oublier libota nyoka nde makambu na ba mobali nyoka pe bazali malgré tout David na yebi bango te en tout cas mibali nyoka bazali basaba na mibali basaka nini moi moso abala te okoya pe babali yo eza crime te eza crime te mibali nyoka bazali David de Wembe boyoka nde nazolo banga dona baby mokonza baniar ndako nanga eza hotel te mais ndako nanga nde bato bafi baza kuna baza ba célibataire babala te o alinga bala ne aya koti meni abali na eza crime te epe munduki te so balisa déjà si na balisa David de Wembe ndako nanga eza nganga ndako nganga te bana basi wana pe na memaka mutu te na nganga o babike nazobebisa ba vie na bango na obebisa ba vie na bango te kutu ngai nde na opesa ngo ba conseil ba bongisa ba vie bo timba ba conseil ni opesa bon ba conseil ya bien et un conseil moko tonga na opesa bango ke o kende panganga ozwa kisi o kende osala boité na pesa bango ka ba conseil ya bien ya vie soko mère malu na poto abando osalango David de Wembe angola mobima bayibi ke dona baby abokola ka bandumba na kata ndako na ye mondumba eza mwana mwasi nyonso oyo abalite aza ndumba obokola ka babula na ndako na yo yango na lobi ndenge moko na bula mwana mwasi nyonso oyo abalite babali ete aza nani na yebi te so bobenge mamelo mwana mwasi nyonso abala te aza bula aza ndumba. Merci beaucoup, très chers internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. On est sur www.idéologie.tv avec David et Wembe. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Merci à tout le accompagner l'émission David et Wembe. Moi, j'aime, moi, commentaire, moi, partager. Et ça, moi, bien là, je vois Bernice Odia. À Istanbul, on a bien PDG du Famobali. W pour la renforcer car ma selon on est pourquoi pas la mettre Kuka. Donc tout il y a Turquie on a besoin d'appuyer mais ça la bien. Merci beaucoup à toi Kashi hein quand on parle de Kashi on voit des vraiment Agama. Na kati penda ya Istanbul wana do bozala na David me ko sala bien David me tellement za mutu ba actualité na linga ko betela bino ba masola bien lelo na zana ye mona mosi o bozo mona aza pembeli na ngai kombo na ye dona baby kolo bania ana oloba loba mingi te mais ba question o batu boloba na ngai makambo boloba na nga pona ye yango leo na mimiye na plateau na nga na zuelo na plateau na nga to sola na ye pona nini babengake kolo baniar et pona nini kolo baniar azo bebisa vie ya bana batu na kati ya ngolawa. Merci beaucoup à toi boss Mboshi des prix États-Unis on a mobile ya Rolls Ndimbo donc bana bango Rosina Laura donc bozala na David et Wembe na Shika Bosango o bazo benga bongo na kombo ya China Rambo. Donc vous allez à la David Wembe et que ça la bien. Dona baby kolo baniar. Et l'on a le bango bien bon limbisa. Pour ils avaient na combo na ina ko kolo bango te mais l'on a le bango ra. Dona baby kolo baniar boitard. Ah boitard David. Bonne santé. Santé anango bien nangolo nzambe. Malgré ba confinement oyo, yango wana mais tout va bien. Kanga ndeni so na monde entier kangi ba mutu te kanga nde kanga e kanga te na monde entier confinement oyo mutu nyonso malgré tout fika en casa nde biso to lobaka na ndenge to na monde ya portugais ya ensemble aller dona baby monde entier tala yo na vous allez un peu moins vite na ba question na envers yoko
yo bébé samboka oyo yo bébé sabana basi na mboka oyo mais bango banzela mabe. Question na ngana liboso bat bagi na posa ba yeba. Dona baby. Kombo wana ya kobenga yo Dona Baby Kolo Baniar. Et uta wapi? Normalement maman na papa na ba pesanga kombo Baby Kikunda Ernest. Dona Baby eza mabete Kolo Baniar eza mabete. Yokuta benga ngo mabeza Dona Baby Mokonza Baniar. Ponga mona benga ngo bien. Pona nini Dona Baby Mokonza Baniar. Nazo défendre ngo te mais nazo discerner ngo. Dona na portugais eza article. Niar bino moko boyebi ponga pe naza mwana mwasi nyonso azaka na Niarkos. Yango nga pe naza na Niarkos eza mabete mundu ki eza place nini. Eza kombo ndako nganga te. Kombo nanga peza casa mortuale te, eza morgue te. Morgue oto benga na français. Na portugais eza casa mortuale. Eza kombo nanga eza casa mortuale te. Kombo nanga eza Dona Baby Mokonza Baniar. Eza mundu kite Dona eza mon portugais eza article niar nga mo na zanango bana basi nyonso pe bazaka na monde bazanango siko mundu ki eza place ni Dona Baby Kolo ba biloko ozolo ba wana na pesa okombo wana to ba pesa okombo wana pona nini eza normal eza kombo ba pesa nga premièrement yango na zoloba ngai moko nia en plus ko ena ndaku nanga na vanda ka pe na ba fi eza nga mutaliboso na bandango te toke malembe aya na yo o sala ka toke malembe ni problème eza te kombo wana ba pesa yango pona nini ba pesa ngai premièrement neti na vie na nga na défendaka vraiment loko etangi Niarkos bana basi nga vraiment na défendaka bango pe na kotelaka bango okotela bango ndeni basaka nini po kotela bango bakosala pe eza te ke bakenda koyiba obe babetaka masasi obe basalaka crime oboye oko na koza na problème na gouvernement te mais oyo nyonso ata mobali alingi atrumante ye obe nga memele video na ndenga mabe en tout cas nga na okota po mama olive pe na Congo akotela ba basi maza Kolo Baniar te pourquoi nga te Dona Baby mona ntezo tala yo bayebi ke na ndaku na yo obokolaka bana basi pourquoi te wana eza mensonge bana baso baza na ndaku na nga je suis sûr mibali o bazaka na bango ba ex mibali na bango nde baza akizenga mabe soki na ndaku na ngo kutana bana ba 2 ans na bana ba 3 ans na bana ba 4 ans nzambe asali ngolu apesinga ndako ya munene na kotika ba être ima balala libanda te mutu soko zangi ndako ata yo David soko zangi ndako yepa nanga okozwa chambre ko vanda te na ndako no mibali bazaka te bazali o wana eza mensonge mibali bazala te comment ça fait na yo ozana ndako si je me trompe pas ya 5 chambres na 2 salons na 2 casa de bain okosite vraiment wana ya solo mais batu kaka o bafandaka kuna bana basi pona nini David eza na royaume moko teneti nga bebi naza reine na ngwende na nga na ndimi te ke na royaume bana mibali bazanga ke yebake ata royaume nyonso eza bana basi yebake ata bana mibali bakozala bongo nana kosala installation nana obongisa prise au prise ekufika bana basi wana te lobake bana basi baza ebele na royaume na yo bana mibali baza moke sava na kondima bana basi baza ebele bana mibali nde baza moke bana basi baza ebele point eza normal eza nde biso moko tolingi po bana basi tolingi po tozala ebele po eza royaume na ngai royaume basi olandi bana mibali baza mingi te mais bana basi toza vraiment ebele tojali obokola bango point nga na bokola moto te ke moto aye na 0 année na bokoli ete ngai pe nakendaka na balabala te na lokota ba enfant de riz ube bata maboma ponga na salaka na gouvernement te soko ye na ndaku nanga kokuta bato baza kuna mingi baza bata province nanga ya province ya Kwilu mingi bata quartier nanga mingi mususu baza ba fi oyo azui problème ba bengani obie kota bando vana ba ninga na ye divorce moko sena mobile na ye en tout cas explication za clarté na otikala la libanda te po za être humain comme ngai ndenza ba pesinga ndaku pona za nango na ngola ya munene yango na yambaka batu ndaku nanga ezanga ya ndaku nganga te bana basi wana pe na memaka moto te na nganga o babike nazo bebisa ba vie na bango na obebisa ba vie na bango te kutu ngai nde na opesa ngo ba conseil ba bongisa ba vie bo timba ba conseil ni opesa bon ba conseil ya bien et un conseil moko tonga na opesa bango ke o kende panganga ozwa kisi o kende osala boité na pesa bango ka ba conseil ya bien ya vie soko mère malu na poto abando osalango
bongo po anini nga na Angola na Afrique na sala ngote eza crime te parce que ezaki crime na nga na za na problème na gouvernement Angola tellement que na za problème na gouvernement Angola te eza crime te vraiment to vandaka dans l'amour de Dieu pour Bible comment aimons-nous les uns les autres dans l'amour de Dieu dona bébé ko bomba nazo bomba lisolo te naza l'aise nazo caché te Angola mobimba bayibi ke dona baby abokola ka bandumba na kata ndako na ye mondumba eza mwana mwasi nyonso oyo abalite aza ndumba obokola ka babula na ndako na yo yango nalobi ndenge moko na bula mwana mwasi nyonso oyo abalite babali ete aza nani nayebi te so bobenge mamelo mwana mwasi nyonso abala te aza bula aza ndumba bien sûr na ndako na nga bamarie baza te biso nyonso malgré tonga mona aza veuve mais baoyo nyonso batikali baza bacélibataire un jour J pour que les mariages viennent de l'éternel moko mabala ke ya bakobala bango mais tellement que babali te baza bandumba bazaka na ndako na nga te bandumba na monde entier baza partout mutu nyonso abala te kobuka na te quel que soit âge no oza bula oza ndumba mobalo bien mwasi moto abala te mutu nyonso abala te aza ndumba bo bazaka na ndako no point te ba o bazaka na ndako na nga baza ba très cher na nga eza normal nakendaka na ba boîte de nuit te nakendaka na ba bar te nakendaka na ba hôtel te pona récollière ba o baza pa na nga o bozolo bake bandumba si singa mo naza veuve nde naza veuve mobala kufinga natikali ni ndumba po naza marié te mutu nyonso abala te quel que soit âge na yo mobala obe mwasi oza ndumba ou bien oza bula wa yo bebi na ndako na yo bato oyo bokolaka babimaka kaka na butu po bazonga na 4 po ani ba o ba fille de boîte bazali ba o pe bateka lambula bazali mutu na mutu ana rôle na ye o azoluka vie na ye ba catégorie za ezali ba o basambela pe bazali banda ba catégorie ezali po kama bébé aloba yo monde lolo ba catégorie o ya bana basi oyo bokola na ndako na bato batekaka bazali ba femme commerçante bazali ba o batekaka ba biloko neti bazunge musu batekaka ba bilamba neti musu batekaka la wenze bakabelo bazali bato batekaka bakabelo pe bazali ata voyager pa kende Chine te awa bakitaka na bakikolo bateki pe ba o pe batekaka ba bilamba bazali ba o pe bakanga suki bazali ba o pe basala vie à boîte bazali ba fille de nuit bazali eza crime te eza munduki te bo ba fille de nuit basaka ndeni basala ndeni na ndeni David falo yo scolaire moko koti na meni soki okoti na meni David yaka na ndako na nga na kopesa yo meni oponi comme ça ko yeba ba fi wana o bakenda na ba boîte de nuit basalaka nini nde ko comprendre po benga mbala semaine émission na ko décortiquer ngo donc la biso ba comprendre que dona bébé lobi na ndako na ye meni ezala meni ve mezali kasi yango na lobi oyo Monique aya bakange suki aye akoti meni aponi bato bakanga suki bazali bato basalaka basili bazali bato batekaka bazali ba o pe basalaka ba vie de boîte bazali yango na lobi meni bana basi o bayaka pa na yo yo mtokenda ko bango komisi bango bandumba ndenge bato balobaka to bango moko nde bayaka kosala kindumba na ndako nao ndako nanga premièrement eza hôtel te pona bomba ba fi basala kindumba ozolanda ba fi ya ba célibataire nde bazakuna ba fi o babala te bazakuna mais ndako nanga eza hôtel te pona bomba bandumba bazande ba célibataire oyo bozo kanga bandeko nanga bato bazolanda nga bato baza na Istanbul ba mila bana bino boyoka nde na zolo banga do na baby mokonza banya ndako nanga eza hôtel te mais ndako nanga nde bato bafi baza kuna baza ba célibataire babala te o alinga bala ne aya koti meni abali na eza crime te epe munduki te so balisa déjà si na balisa so bolibo tout un exemple ya Flora da Silva na président Desi Flora da Silva za mwana moko yanga abala mariage confirmé bato bamona so zui Rebecca mataku na nganda abala bato bamona bulinsu na salani ngai moko bana nga propriété na bana nga propriété bana nga libanda nga na kenda na balabala te na kende ko lokota bato po ngai na sala na gouvernement te musala na eza ya gouvernement bato bayaka pa na nga seke ba très cher na nga ba relation na nga ba camarade na nga ba mi na ngai yango na yambaka bango na nde bakenda kosala misala bayo ko verser pa na yo te na kati bana na yas na nga eza te o kombi na nga eza te ndenge nga aza na nyarkos nde mpe bana nga baza na banyarkos
muto abako kabele mbongo na ba vina eso asepel ko kabela nga grâce à Dieu so papa singa tetala ka nga dona baby nazo kosa te ya ko mekati wa mobali ya ko meka David mundu keza te basenga na senga billet te na porte ndako na ngai s'il te plaît ata sa mascara o kota nao David ya ko meka na ndako na yo donc mama kamsupe sa mama na kata ndako na yo te na ndako na mama kamsesa la mate pona na bana misusu mikie po moni bana ba fio na bozolo ba ke ba fio wana ba vanda kapalanga misu bazana bana ba bébé misu bazana bana mikolo siko so ba fantire sa mananda kunanga mokile kufa bana ba ozana éducation te bana na bango batangaka bana na bango ba vivre c'est normal o penza mba ko pese mariage akei o penza mba ko pese monga ndako ka futi ndako na ye ezaka pona ko aider ba très cher na ngai ba finio son monde te dona bébé te ko aider na ninga mabeso na memi bango na ndaka nganga basimba kisi wana nde komi tabou non bas bo misala basala kana ba butwana eza pe mabete te elonga c'est normal mutu so so abalita za bula wana eza normal eza parti ko luka vina e quand ndazo tamona ba vina butu comme soupe ya ko gagner est-ce que ba président batambola na moy ou bien reine Angleterre ake tambola kana moy to ate makambu tu esala makana monde ezakaka na butu ba chinois pe batonga na butu ba chinois batonga na butu nyonso eza na monde esala makaka na butu moko mutakoko mape riche na butu moko mutu akobebisa pe vina ye na butu moko pe mutu ako orienter vina ye nyonso ezaka na butu kokama te David dona bébé tite sans l'aise ndenge Angola baloba ke yo bokola ka babula. En tout cas bon mon peuple péri faute de reconnaissance nde baza wana bayebi na bango te yango wana bana reconnaissance mokie bato baloba ke dona bébé baloba nya abokola ka babula en tout cas bandeko nyonso boloba kenga na bokola babula l'apparence trompe ndenge Bible comment mon peuple périt faute de reconnaissance ngai na sungaka soki mutu oza na place ya kovanda te oyo kosenga nga lisungi na osunga yo nga na tambolaka te mpo nazala bato soki ndako na nga ezalaki da na ba gratte-ciel na nga bisika nazalaka na baninga na nga mosusu gratte-ciel po gratte-ciel si ndako na nga eza gratte-ciel po gratte-ciel eza ya nzambe tellement ke nga na vanda pe na bato ebele c'est-à-dire babenga nga na nzambe baniar soki ndako na nga pe eza gratte-ciel mutu oyo azangi place nakenda korekolia bato te soki ezalaki ndako na nga eza maison ya bapute mais gouvernement déjà akangangai mais gouvernement déjà akanganga basala ngona ndenga kuzu te nanda kunanga ezandaka ba piti te ba finde babala te nasolo ba clair bato babala te obobengaka bandumba o biso somo kito bengaka bandumba nde tozakana bango kuna poto za ba célibataire ngamo na za veuve batalwanda bayebi bao batikela baza ba célibataire so lingo bala oyo ozoma so bala ba vrai chéri bazakuna talaka surtout oya ngai moko groupe na ngali bota nyoka kuna baza ba vrai chéri makasi malheureusement chance mabala nzambe na pesite po libala euta kati na nkolo boko tuna ta groupe na nga mususu les amis de Valimbala bayebi ke dona bebe makambazolo ba asolo ba ya solo bon nzambe kaka. Merci beaucoup à toi Djobo Mbala liduso munduki mutema ya Valimbala donc bozala rana David Wembe et pour ça la bien staff mobimba ya Valimbala donc les amis de Valimbala WhatsApp wana mobimba do ba mbote ya trop bozala rana David Wembe pour ça la bien frère ya kis l'ami du chef donc David Wembe alinga go ya trop donc tous ala zalaka que ça la bien dona baby ozana groupe moko ya bana mikie oyo bokolaka obengaka bango libota ya nyoka pona nini. Mais parmi les filles, vous avez des bokola bafi, na bokola bafi te, ils ont des groupes na ngai, libota nyoka ezalo kwa mutualité. Eza groupe na biso bonde kopeli sanga. Yango libota nyoka eza normal, nyoka eza kombo. Est-ce que nyoka eza mabe? Hein? So ba vie satan na mokili bazali. Hein? Ba vie satan bazali. Obiso so ke satan ba vie Lucifer bazali. Bongo libota nyoka koza la crime te wana eza groupe nanga o nga na vanda na bango na ndako o bozo tutoyer o mokile tutoyer ke baza ba prostituer bango so ba prostituer te na kata libota nyoka la eza libota nyoka na ba super nyoka liti ba super nyoka baza bana o batanga bakenda na l'école malgré tout année oyo batangi te mais batanga expliquer bon ba super nyoka na libota nyoka parole na bogo ndenge ni kasi groupe nyoso ba na ndako na ngai ba super nyoka batangaka bakenda à l'école te basalaka eloko te ba grand nyoka nde mutukutu donc ba soutenaka bango na betide na bango ils comprennent ngai moko super nyoka batangaka
bagani grand nyoka po ngai moko nde naza bo malgré to naza do na baby mokonza banyama mais naza pe anaconda naza pe nyoka hein naza pe nyoka nga naza anaconda heureusement naza vipère te po vipère yango akosa Eve nga naza sko anaconda so boponaka komona poani mais na yango na ebiso Dave do biso ba venin botaka bango ba venin zani soki bolingwa malamu na monde yango ne uta pa nyoka hein lova makasi na monde yango uta pa nyoka soki lelo toza eza grâce à nyoka vipère mutakosa Eve hein accouplé na ye baboti Adam baboti Caïn pardon tant baboti Caïn abomi Abel bazalika na bana mibale o atikala na monde ezanani eza Caïn ne muta multiplier biso tout toza na semence ya nyoka véritable bolingo ezalaka epa ya serpent muta kosa binote botimbati eza ro bien pona ninte eza munduki te eza obi est-ce que ngana zanganga nazanganga te na pe palias te ndaku na pe ndaka nganga te basenga pe bileti te so ina ndaku nango kuta make ndaku lokwa ndaku nyonso talaka na benga gratte-ciel hein gratte-ciel ezala ya nzambe menga na benga ndaku nanga gratte-ciel c'est que na confiance nango David olinga ba hôtel nyonso bandumba bazalaka il fallait ba pesa nga pe pourcentage donc c'est-à-dire eza mensonge nga na ba bula nyonso o bazana ngolanga na chef na bango te nga na za mokonza ba niar nyonso eza na ngola awa nga na mokonza ba bula nyonso te poso na mokonza ba ndumba nyonso bazawa mais ba o bavana na ba hôtel ba o bavana ni fa ba pesa nga 10%. Si ba pesa nga te nga na bina za mokonza ba bula te na bina mokonza ba niar nyonso o ezaka na ngola awa nga na mokonzi nango po nga na mokonza ba niar apesa exemple neti ngai bebi ndenge nazalaka na babana na ngai nalobi baza babula te me baza ba célibataire neti mwana na biso mosusu azalaki na problème auti Congo aye awa na Angola azalaki na problème na ndako oyo akomelaki babengani mwana ke permanence asali 6 mois abali te moto soki ayaka mpa na ngai do na bebi 2 mois ebele alinga abala alinga se retrouver siko mabe nange eza wapi na ndenge nini mwana na biso moko ya mwasi auti Congo aye awa kota vandaki na bandeko na ye batraite mwana mabe babengani ye na ndako mwana ke vanda na permanence asali 6 mois ata mariage eza te mais soki ayeke mpa na nga do na bebe monte na 2 mois alinga azala deya na fiancé ou bien alinga azala deja bali mabe nange eza wapi alinga azwa mobali alinga azwa pede te alinga azwa mobali te naninga napesa nyonso ebandaka kaka na bongo wana nde ozoloba bamariage mosusu mpe ezalaka bongo so bato mosusu te so bato mosusu na bafacebook na ba WhatsApp na avion libala ezalaka na via kotambola na butu libala ezalaka makambo libala ezalaka makambo nzambe ezalaka partout muta consulter ozoyoka bino yoite combien de basse bazaki ba prostitution pe ba bala bango officiellement ba mariage hein eza munduki te soki ye mosa ndumba ngonde mutatsaki malasi wa motuye pa ya Yesu siko bo mona kindumba eza punition ou bien eza crime so ezaki crime mais gouvernement kanga ba hotel nyonso ah papa question suka ah loba bula mo mini na butu si 4 et senga combien mbai basala eza selo chance na ye musu pe kozaka moko azuvi selo chance na capacité 4 na butu ako gwentaka bam 4 ou 5 ou 1 ou 2 ou 3 ou 10 ou 50 et ça dépend de quand na ye moko na makasi na ye te ngai na tambolanga na bango te solo makasi na ye ata 80 David posala ozala satisfait ata 80 la butu moko pona nini te mwana mwasi bula moko bimi na butu akutanya mibali moko ke 80 pona nini te selo makasi na ono so kutana nango akozwa ba ka capacité oh ezaka ndenge so poza nango na ndako olalaka nango mpe chaque jour okoyoka mpe ka pasi ndenge mo mpe so osala kuna okoyoka pasi. Merci beaucoup, c'était David Ewem avec Dona Baby Kolo babiloko wana azoloba Koloba niar. Donc iloba ni oloba na batutu o ba ebi Dona Baby o bazwaka yo kosala ka musala mabe. Bon bato nyonso bapesanga ba titre na bandenge na ndenge kenga na sala ka musala mabe. Eloko liboso na bisa bino nga nazana nganga te na ndako na ngape na senga bileti te po mutu aya ko visiter ngai wana eza parents et trompaka Bible écoute comment que mon peuple périt faute de reconnaissance faute de connaissance ba o nyonso ba ko approcher nga so boza pembeni na ngai nde bo mona ke makambo na zolo ba eza vrai ou bien eza lokuta
mais na yebisi bino naza mutu malamu ba mikumisa makate menga na mikumisi ya po zala na ndaku o bando zala na bate belé bato sayo pe c'est que bonzambe kaka yango wana na yebisa bino nyonso yo be binzambe na yebanzambe te pona nini osala be mama nzambe na ndaku pona nini te babula basambela o babula basambela te komani babula eza eloko mosusu babula bavanda na hotel loba bandumba basambelaka banduma o na ndaku o na ndaku no basambela basambelaka makasi basambela te pona nini o lelo na bima continuer prière nzambe lelo nazobima nasala nini yo mo kusisa yango na yebisi yo olokuta e David oyebi Marie de Magala nazoza prière oyebi ye nazotuna yo nanu te nazotuna lelo nazobima continue sisa nzambe lelo nazobima nini nzambe lelo nazobima ke nini problème ezate David na koksa posana omoni prière ya Marie de Magala yango wana biso to sambelaka ba célibataire nyonso ba sambela prière wana abando sambela tendeni o sambela tendeni so ozalaki nazo confondre te sambela te na yebisa yo omoni ba chrétien makambu na ye kasi prière na biso bandumba ba sambelaka yango wana to sambelaka yango wana nzambe sunganga inatika ndenge Marie de Magala atika o prière les ala ko wana mais ko kende salanga ndenge ni na ko songa salanga ndenge ko kende salanga te na yebisa bino vérité moni bondumbo David aoloba ezalaka butu te ata na moi pe salamaka ata na moi salamaka ata na moi salamaka na grade celle na ba kope beta mangata na grade celle nga kope beta mangate na grade celle nga na zalaka na bato bakenda ba kope mais kope na grade celle e beta mangate pana yo kope beta mangate za pe na bato oyo bavanda nga bakenda pe ba karata Liverpool oyo zoloba moi ba karata Liverpool na moi na buto ezaka na moko te David yo banga buto bato bakenda na moi na bato bakenda na buto bana baganya bien ezaka nyonso ndenge moko soko lingo yeba nyonso eza ndenge moko David très différence pour information na yo eza ndenge moko nyonso yo linga ya wapi ngana ko linga ya wapi mokili salama na butu nyonso na mokili aza chinois ba rêve tozwa ngo na butu kola na moyo kozwa rêve malamu te mais soko leli na butu okolota bandota kitoko yango monde butu kaka eza na inconvénient te eloko nyonso eza na inconvénient yo David au fur et à mesure kosimba micro to comme ça peut kozwa cancer eloko nyonso donc tout excès enuyaka kaka eloko nyonso na mokili oyo soki eleki excès nakolia pe mingi na lie mingi na tondi na lie excès omonte keke enuire nga conseil nyo opesaka bana na yo oyo bokolaka conseil nini napesaka bana na nga na bokolaka na opesa bango conseil nini na opesa bango conseil atake parent mpo nde mpe napesaka bana conseil bacontinue ni kobima nini ndenge babimaka David kobima ngo ndenge bakenda wapi babwati yo yebi ngala koyeba ndenge nini yango na biso bakenda wapi ngala kozala na fille abimi ake passer normal ande bakenda ko passer ko passer eza mabe te David poso ko passer eza mabe mutu moko te akata sexe ne atie na plateau alokomi nazoteka Olandi somme ta 4 à 6 ça tient na plateau alobi azoteka mais ba via ba boîte sila mutu tanga kenda na boîte normalement kenda ko passer obiso to bengaka ake ko conviver na portugais nde balobaka Olandi soki ezalaka bongo nde eza bien mais soki ezaki babula ba 4 à 6 ba tient na plateau ba oke koteka wande David na ngana zala na ngana ndima makambo zolo ba même mutu so ake na boîte de nuit ake ko conviver so akuta inango oyo zolo ba wana basala ja papa na mama eza mabete eza munduki te po abala te emo pona babula nyonso ya monde entier ba fi nyonso omoni makamba kibula ndenge eza so bi ozwa papier na biki otambola na balie oyo bana basi basala ba vie David so babandi ko pesa yo ba doléance na bango en tout cas au kende pas même na défi au kuta déjà ba kaye cartonnat à 50 tondi eloko ezalaka mabe mutu mususu aosala ba vie pona déception mususu aosala ba vie pona moyen financière mais ala bato mususu pe baza ba pit atanga na pesier conseil ata 25 pasteur aye ateye akobongwa na te ozolanda soko moni fi azobaluka misu pe azotambola po azu mutu akobala ete mais tanga kozwa mutu akobala omona pe asai nini atiki na ye ba vie wana
Marie de Magala tanga yoka kilité atika kipe sokoza na bato baza mabe babenga ba pit ba prostituée wana ata 24 pasteurs bateye akobongola motema te mais na ba fille mususu aosala pona déception mususu aosala pona kozanga moyen financier wana so akuta na mobali facile à garer mobala ko changer akobala ezala ka défaut makasi na ba o baza ba prostituée ba o wana baza ba pit ye atopesi général fin de compte akobimane na caporal atopesi président fin de compte ok pas ministre donc wanande eza mabe mais ba o musu ba otambola ba luka ba vina bango bo condamner bango te bo finga bango te o ba kutana nango moye boyeba eza te moye ko condamner muto jugement par défaut ezala raté yango wana David eza que yo zala kana bango bimisela ngai ata des motifs oyo salaka basi basala kindumba oyo zana bango ma trop oyo kama masolo trop aye avant ba ya oyambaka bango ayo ko expliquer te mama ngaboye akutene loko boye na kutene loko sko si je nini mingi oyo e pusaka bango basala kindumba motif a liboso na solo la pe ebele na ba o bazalaka vraiment ba bula oyo so benga ke ba vandanga na ba hotel o ngape na yebi oyo pe David oyebi te oyebi to yebi ngo biso so yeba te bongo ozana social kamo poani mingi ba fi bana basi ba bebisaka vie na bango pona ba déception ya mibali o mona musumo bala décevoir ye etinde na ba n'importe quoi o mona musute bazo koma ba homosexuel pona nini po likola ba déception mingi ezalaka déception bande ko mibali botika ko décevoir bana basi ezo bebisa ba vie na bango bande ko mibali na répéter lisusu botika ko bebisa ba vie ba botika ko décevoir bana basi ezo bebisa ba vie na bango ezo même susu ba koma ba prostituée miso ba koma ba homosexuel likola ba déception ya bolingo mingi motifu yango wana. Vous êtes d'accord David? Boza d'accord yango na lobi so boza d'accord te boko benga David mbalasima toko décortiquer makamususu bana mibali balinko décevoir bana basi makasi premièrement pona tuna 2 ou 3 4 5 6 na ndinga reconnaissance nga na zana bango mingi ezala ba déception eza pe dana muntu oyo ayepa na yo ayebiso ka wi na boyi libala na posana koma bula na ndo sana ngaki ndumba yo yebise te ko sala ngote zonga na ndaka libala ezala ba fille ebele pona ndaku na ngai bato bazalaka kuna ezaka bandumba te ndenge yo okanisa ndumba na célibataire eza différent David on a lobi approchenga yaka na ndaku na nga so okuta bato kuna bakati ba sexe batie na plateau bazoteka eza de na muntu Holandi yo alobi mama ngali na nkoma na nga na via butu yo lobi nete oteye bete mutoko bazebele pona ninte bazebele oh monike te na kozwa marché te po na yebiso so ezaki ba pesa nga pourcentage na ngana za fier nango makasi mais tellement que ça marché te kuna ngana na babula te po eso hotel te na zande na ba célibataire ki bula na ki célibataire eza différent David mais olinga ba buma mabala po ba na bon pa na yo te ngana ko tamona ngana tamona bandaka ba tuté ba marié te ke ba bali te mais mutu soka te mutu soka suite déception Nathalie kana ye mobala décevoir la mais ko conseiller ayo kité si na ko yambe na ndako na nga pona nini te David pona nini te bambote na nga mingi na pesi kaka na les amis de Valimbala po wana eza groupe na ngai talaka bonzambe kaka groupe na nga WhatsApp naza na ba groupe ebele mais groupe wana e marka ngai donc groupe na nga les amis de Valimbala sans oublier libota nyoka nde makambu na ba mobali nyoka pe bazali malgré tout David na yebi bango te en tout cas mibali nyoka bazali basaba na mibali moi so abala te ko ya pe babali yo eza crime te eza crime te mibali nyoka bazali napesi mingi mibali nyoka napesi libota nyoka surtout ne naza mana moko Olvis Sexy muchokele petit nanga Olvis Sexy aza wana kaka na permanence napesi mbote mingi en tout cas base Sidad napesi bango mbote mingi oh mon filu Giovanni Mabina vous savez que maman tiamu ne ba mbote belé napesi Thérèse ya ma fille ba gros bisous tala kaka na bien okotala makamba nokono David oko silika mais fika calme vous savez me connaissez même ya fille Thérèse pona lelo